président va la savoir manini esprit est plus autre monde à la télévision oh je te lâcherai pas ezalaka nini film à prono bien la esprit oh total na TV ah oh total na TV za alakisa bango alakisa bango magoda ou bien alakisa bango esprit po o mona ke makamumishka azoloba c'est comme si atali sima ya basi mingi au moins en réflexion à Moutou, il prétend que Aza intelligent tant que va fonctionner dans la télévision ou Azo Lukaka bamba bongisa pour phrase comme bien Azo prétendre que non Aza mayeli mais or que Oza zoba va permettre ngana benga Aza zoba nanda kuna bino zalati mal éduqué peut-être on rattraper l'éducation musuna musala donc ça montre que dans la team balatisa bango o babengi ba bonne manière te soki nani c'est que mbunga sala tango parce que azalaki bien éduqué depuis ndaku na bango parce que soki héritier zo luka rivalité na faire eza rivalité ya mishkata parce que mishkata na rang ya fereta mishkata pena na rang héritier te parce que ben héritier président agumba maka pas héritier. Tout ce qui est héritier est en train de faire à la télé, d'envoyer des gens insulter tout, consort. Ce qui arrive qui est héritier, tête à tête, on voulait remarquer les réactions des héritiers. Vous comprenez? Quand on le dit non, héritier, ça la rivalité n'a fait hériter. Héritier, ça le positionnement. Le musicien, on a dit, il n'a pas fallu. Quand on bandi pas fallu, Alexis Ouacha silicien makolo poussière a fini misa salité. Totika la komona mwana wana mishkata na télévision. Aya loba na TV. On se comprend parce que ba bonne manière muto azwarango. Bisonne ba fanatique. Tonindo komisa héritier akusa na pemene ya feri. Po na ainsi héritier yemoko. Nabo moto na ye héritier bi que jo oyo na kota pa na ta 70 fois héritier bi que pas faire na kota ta 70 fois je te dis franchement biso to atiza bango net na nini to atiza bango ba bi celui qui se sent piqué connaît l'affaire na landi azolobela nzembo atindingu azolo bango pe oyo ba roki ko zwara ka nzembo wana ba kiti ko na ambassade mosongolo patala erokan donc c'est que boza batu autant balobelaka menwa boyebi makambo bosalaka na sous police monoko ne betika libako bimiso bike na baambassade tokomemaka to nzembo wana bako traduire bango babike babike boboya kopesa bango bavisa mpo boni bobeta bango na nsima ntango sikoyo ya oloba bongo so ntango ye bayembi magoda héritier baozele na sesat abi magode bimika pona Congo te bimi pona mokili mobimba te magode bimika pona Congo te minisa fandaka na mboka nini ana nationalité ni congolaise Mexico mais tofanda na bande de l'école muto azongela classe alobi kazwaka ba pourcentage ya motier azongelaki présenté na matete atiki nini kitambo asaute bumbu akeprésenté na matete mpona kolakisa nini soye mutango olobaki magoda na beti mpona mokili mobimba non so bamemi pesa biso signification magoda eza nini donc ozotinda bato babina danse wana mutakala ozotinda bato babina danse wana mutakala epuis eza na danse moko ya bien te eza danse okotala na bana te ozwi mwana na mwasi olati liputa soki liputa ekwei Voilà, vous êtes nombreux, chers amis fidèles internautes. Bota la mission Awana Concept Touch Télévision et puis na hérité Iboula officiel. Vous s'abonnez massivement à deux chaînes Oyo pour nous recevoir d'infos en temps réel. C'est le vôtre Alex Ngandou, moi Moulouba, le Benjamin de la presse, moi Nabamama.
Autrement dit, moi, Nzambe, merci infiniment à maman Afi, maman Masolo. Il y a papa Audace Milandou, président Jacques depuis Efri pour Corona, Zascoché, enseignant Thermoma Zotalabiso. Maman Nicole Makaka, là, depuis la Suède, big dédicace Nayo. Un grand merci à toi aussi, El Cornelia Douci. Givenchy 007, moi aussi, à Tembe depuis Londres. Namonia Michel Millet, qui est à Moton direct, qui est à Paris. Netazi Namoni, Moukouboua Oscar Didier, pourquoi pas dire aussi merci na Yana Sidoumba, la reine de plus 33, Yaya Moto. Maman Paradis Moté, mais non, Motemona depuis quelque part, Azota, la Bisson attaque, Bomona Zabongona. Représentant valable ya Bayaka, héritier Iboula, l'homme de Beta Biloko, l'homme de Misala, l'un des 5 généraux. Il y a fait Regola, Jésus, des Nyons, Rosolora, actualité de Tobi Bissonioso. Le 12 samedi ou le 12 juillet, fait Regola, Zana concert VIP, à niveau ya Belgique, et puis Rosolora, détail, ah, Wabou Baté. Code 16, où ils disent qu'il y a des musiciens, il y a Jet Set, ils ont bima. À très bientôt, parce que vous êtes déjà en plein studio. Bazo bongisa bamakamongisa la misala rara nengeza la big dédicace à toi JBL Kadima 2 fois par an canadien Motema Louis Scott papa na Jaden en direct qui a Ottawa Azo Tala biso ndé na lobara boutique ola tsaraba na basi ezala kara moko na kanda kanda AD référence ex Lambert du Paris chez Mama Bijou mola tobo ki ndekuna biloko benzali bilamba ba prix abordable. Ba plante na bino bobenga ba kabelo ba fantaisie ba biloko ba make up tout wana eza wana na bijou molato na kanda kanda AD garage ezala kaka moko chez maître John Kanza na avenue Kongolo en diagonale ya Africana Palace o ezali na Wileri mais garage eza na ngambu ya commune ya kin chez maître John Kanza na PCP Bambote Belé place Azali héritier Iboula bonjour. Ouais, bonjour Alex Ngando, bonjour Nabandeko, tout balingaka l'artiste Ferregola, bonjour Nabandeko, tout balingaka héritier Iboula, l'homme de Beta Biloko, l'homme de Misala, Nabike, na restaurant Biso, na Biso 5 étoiles, et pas vient na Biso Sims, Barota, la Biso, Barolanda, Biso, Nena Lobara, restauré dans la carte, Moko na Kata Ville à Lyon, restaurant Biso, na Biso 5 étoiles, et puis merci beaucoup à mon vieux Silvio Wechi, l'homme aux cheveux blancs. Mwana batu ya mama Wechi Mundele. Merci aussi à ya Loboko Mbenga. Ya na ngai ya kati en tout cas Loboko Mbenga na peso bambote. Président Bruno Lubika mbonga propre motema ya mama Linda. Pourquoi pas Sanda Wangata maman na Petit Brown Junior na Broly. Diza Mate. Puis je dis un grand merci à ma maman chérie maman Laurentine Lola. La dame qui se respecte. Pourquoi pas Clem Blessing. Motomoko bien Motomoko trop assuré et merci aussi à François Kabunda. J'aimerais aussi na profiter na micro na yo Alex Ngando na rosina ba mélomane sur la bonne musique bandeko tout balinga héritier Iboula ba fanatique o balinga faire rigolo o balinga héritier Iboula boye ba le 24 juillet oyo ça sera mon anniversaire en tout cas j'aimerais bien na fêter en on a bino ba vidéo na bino ba soutien na bino et au salanga vraiment kitoko. Na Eleng. Je dis merci à Janisita Tchungamputu Banga Muturi, le gourou du temple et du temple, en tout cas, la personne vraiment Bambote, Nabandeko, tout, Bago capter biso partout dans le monde entier, place au Bazoum, en tout cas, Vienanga à Drisha Motomètre, Beba Zibeba, Tchafouin, au Monayango, en tout cas, ba question à yo, ba réponse. Voilà, merci beaucoup, héritier Iboula. Les autres, jeudi le 10 juillet, dans 2 jours, fait Regola, encore une fois, en zone sous Belgique, pour la concert VIP. Impression par rapport à ma date aux artistes de Jazz au Pessa. Ça montre que l'artiste a plus sollicité. Fait Regola m'a sollicité ma casse. Parce qu'il y a un artiste mort au bar, on a 52 concerts chaque année. Mais tout le monde artiste a commis na panne. Tout le monde est un exercice. À mon entendre, à côté du boulot, tu comprends que Azawapi a bombami wapi. Donc, la bande de tout bas au talabiso baye battu. L'artiste fait Regola a sollicité Makasi. Prévenez beaucoup mon appel concert oyo azo profiter ko bete la parce que concert au fait Regola au beta Alex Ngando boarana batu na poto Alex Ngando ozana ba master na mikili. Bo se renseigner na kati ya Belgique wana ba royebisa yo droit de participation to ya réservation ya salle wana so que ça tombe par table na concert au fait Regola au beta le 12 donc faire Regola au beta concert moko historique mais sur le plan
aobeta concert kozala bongo plus ya rumba aobeta rumba donc rumba azobetela biso ba rumba odemba et puis ozala acoustique. OK, donc ozala partie acoustique donc dans la biso eza soirée moko exceptionnellement bato babeta ba concert na poto. Non te babeta ba soirée bongo kobeta na Belgique. Donc faire rigola eza initiative ya sika. Parce que bande rebelle ba concert to beta na ba ING ba concert to beta ko beta ki na Adidas Arena ba lataka ba forme relax. On se comprendre. Mais c'est on va là ta ba forme ba responsable. Au latima costume au simbi mama lati robe soirée. Bokoti concert VIP na poto faire obeta. Abeta concert de okuta na wapité. Abeta ma concert VIP na 850 personnes. Devant 850 personnes. Donc ba réserver ma place et puis en tout cas faire un habité. Ba Gaulois ya France, ba auto dans la Belgique. Ba Gaulois à Londres, ba auto dans la Belgique, États-Unis, mais bazo ya lisusu. Bazo ya lisusu. Tala makamu faire rosala. Makambo pasi ne faire comme ça na musique ngana akutu te oya koloba nango te saki te beta concert eleka ING beta concert eleka salle offert beta 850 personnes bon mona donc depuis poto zala nango poto mais sur poto ezo lata et lamba sur le plat concert VIP abeta na jongate abeta pa mbuta lombi te abeta pa igi kote te place balia tabate. Dans un bêta, na salle, so tali capacité salle 850 personnes à crédit journal au tali salle au boîtiment mtobité au ma a VIP. VIP ya nango sana. Voilà, c'est que tout le monde fait rigoler aux la première artiste congolais où il concert VIP na niveau Europe. Ah bêta concert VIP na génération des affaires moi dans mutu na pota bêta concert VIP. To bêta ba concert VIP à na Kinshasa. Ouais. Oh to kabola ba invitation na biso to pesa ne to mesana. On concert à $500 té. To pesa invitation. Pour ebi que son a pesa hérité pour l'invitation, dit invitation à kota batu puis bato na ba na la. Oui si o bona posa boteka na ni na salon na boteka. Champagne ba kosomba. Donc c'est ça, biso pera na Kinshasa, to sangana na bandeko na ba fanatique ya faire, to robeta match na structure ba maître avocat ya ville à Kinshasa, to robeta ba match jusqu'à na EP1 Lisala, en tout cas EP1 Lisala na Birmanie na Kasavubu, bandeko tout balinga l'artiste faire gola, boya na vraiment samedi à partir ya 14h to zawana, to beti match après to rolonga ine bimika na force totali solo wato kita rond-point force patenge ti chenette et pas maître Claude Bolongonia to kozala wana vraiment un espace net et personne to salaki et personne to talaki concert ya ING le 7 donc to kuta na wana vraiment biso tout et kozala vraiment bien après to robel na mongonga 18h projection bandit to rotala film et to rotala concert na biso le 7 juin ou te ko le puis to rozela totalement live ya concert offert à obete la biso le 12 donc bato tout bana posa ba benga ba numéro za affiché wana benga pose réservation na. Voilà, merci beaucoup Héritier Boula. Par rapport à date avec 12 ans tout le monde a cette fois c'est année offert rigola ba date à Tchèque Belgique ils ont tout en maîtrise la bamboka morote et le 7 juin à tout un qui jour morona Robino Mundibu mais cette fois-ci tout le monde le 12 juillet à tout un Héritier Watanabe au obeta na niveau Espagne et ça la ba coïncidence il y a ba date tous les autres bazo tchela ne fait rigola mabaya te a tchela fait rigola libaya te so tchela fait rigola libaya do fois obeta na Belgique wando benga ngo libaya biso do beta awa yo beta ngam to biso do beta na ville oyo yo beta na ville mo songolo para to kabola siko ba fan so zaka na ba fan donc a tcheli fait rigola libaya te ye moko ni mtaw mitumu na libulu na pesa ke beta concert ye moko ni mtaw etumu na libulu na pesa ke beta concert c'est ça. Deux ans que Bacheli fait, pour son lobby, il y a les 12. Adolphe de Migné, il y a les 12. Il fait les 12 dans Orléans. Voilà. Il y a la province, la France. On se comprend. Donc, et ça, que Bacheli fait les baya. Et ça, que Bango, il y a un programme. Pour Loukate, ça concerne un jour à faire rigola. Il y a un côté de la mandala. Et il m'a mis les Pia. Piaka, la limambo, le, piaka, pia.
Donc c'est ça. Donc ça n'a pas été faire à sali boy faire à zone ici boy té et ça raté faut y baraté faire baché la gueule bayati. OK. Faire baché la gueule bayati. Donc bandeko biso to beta les 12 bango pe ba robeta les 12. Bango pe ba robeta les 12. Voilà mais tomoni Ferrego la basali rencontre na Viena Itatamo Beach na aéroport international Kinshasa je crois ba matin pour dire avion moko mais personne c'est l'année que la rencontre voilà le suspense que so de zongi sima bien que mon nara alors ya matanga ya 5e minute personnel écoute na sous na avion ambiance et na aéroport ambiance on trouve qui on dit ça bien ça vient na petit na OK ça maman vient na petit et puis Nathalie ba sourire na bango ça maman ba sourire zo uta na sa mutema faire a beti tatelo mo tatena litoi aibisi faire donc faire a beti aibisi kema boya kan OK après ça na lito et tant que vient na petit na atalicie dossier nezali faire comprendre bien anozela yo on se comprend donc habiter après bandule ba after ndule to sali to okuta parce que faire siège na ba ministère ba fa na Paris OK on se comprend ba okeka Belgique ne la lelo déjà ba kota déjà bela OK ba kota bela pour ba préparer parce que ça la répétition lobby hier na France et je crois lelo ba kota makolo ezala na bela soki lelo tem sous lobby ne ba kota bongo Belgique donc c'est un peu ça donc okuta na Adolphe Dominguez et ça va toujours ko faire ko monter kaka relation parce que ça par coïncidence ba kutani omoni ki vient na petine omoni aéroport ne ninga na tia ba tu ba tondi ba otala les pas parce que ça charge ya musique à République démocratique du Congo. Code 16 où sommes-nous code 16 disque ba musicien to toujours préparation to préparer ba o ba na poto ba zaï pe na ba séance studio ba o pe ba na Kinshasa abo mona ti ba image ne ba zaï ba animateur ba zaï na papa Hervé na studio pour nous préparer déjà donc code 16 nezana je crois avant concert na biso ya Ovo Arena avant concert na biso ya Ovo Arena OK code 16 et bima déjà code 16 déjà et bima donc c'est ça voilà merci beaucoup nos héritiers Iboula l'auteur de la sortie médiatique ya maman Biliabel apparemment c'est que ici bandi rebelité hein auteur la ningi peut-être pas na c'est là ya boy Cindy Leker mamasi apparemment c'est que ici ba rebelité tant l'Italie émission maman Bilabel par rapport il y a dire tout à propos à tenir envers couple Olomide c'est l'un des c'est bon et ça ba propos à maman Bilabel mais tu sens que c'est comme si au fond du cœur il y a maman Bilabel il y a quelque chose qui ne cloche pas avec Cindy Leker OK parce que kobo il y a Cindy Leker ouvertement boy ah mais tout ça la peine en battre na ba capacité à Cindy sur le plan à chant dans par maman Biliabel pour cha Cindy OK pour bateau tout au maman Biliabel atanga bana sima Cindy Leker OK Cindy Leker ayemba Cindy Leker asa ma chanteuse ayemba ka makas tala ko interpréter ko faire au milieu de facilité OK et puis Cindy Leker na kati ya quartier latin abeta pe banze muloro ba ikeyo kana makas ba mulunge banini on se comprend donc koboya wana c'est comme si ya ezana loko moko ya individualité toyebi te ça dit à quoi oh maman Biliabel vraiment koboya Cindy Leker ondima barebo facilement banita mwarabu donc ondima ba petit ba batu moko mike oh ba hotelema atana Cindy Leker te si y a un problème loni ba arranger raté yango mon appelle soko ba mère na biso na ba carrière na bango ba bimisi batuté c'est comme si ba na ba tête mo ba bimisa mninga ne moi ça zaté. Mais tu vois aussi des femmes qui sont en train de pleurer devant la télé. Babylon Moussou, ça la différentes orchestres au bas de diriger. Mais il y a pour ça capable de tellement. Heureusement, je peux des femmes moro boche, bango po bimisa, bango et ça makam. Mais autres tika génération zala ya robeba donc ceux yo zate relève zate. Maman Biliabel so zate relève zate. Tchala moi le lo zate relève zate to ke oloba bongo. OK. On se comprend parce que bato bino botika bondima bango te mais faut ndima bango ba ko kelo beloge mais est-ce que ça été par rapport que Cindy azalo na orchestre ya Kofi Olomide dans sa carrière solo te azalo na groupe numéro yango na maman Biliabel ondima bon maman Biliabel tant à travers na taboulé et ça là ndé bato bando boye OK bato bando boye te mais bango ba créer rando na bango na tchala mwana et ça là bango pende ça là bango j'ai compris que c'est comme si maman Biliabel
se sentir laissé ana mutu akosala ne polémique te nde soki atalabi te na touche ka Cindy poso na touche Cindy bakofifili bakoya batya ye poids ekosala mpe susu ezongisa soki mare à l'actualité po mare alingaka ne polémique te mais nakopa te mare atuti bordire mabe aboyaka biloko mosusu na bemission so bapose question mare azongaka nsima ya komona mama mbili ya belle bon moi j'ai compris c'est comme si akomoluka omoni bato mosusu balobaka na tv nalingaka polémique te mais na motema sepela na polémique alingaka balobela akomone deni lesikuta aloba na ngai bi so balobela ngai te na internet se na moto akokufa c'est ça donc moto aza envie fo balobela yo donc c'est que mare mpa na posa akota ne na salite oyo tema mare alinga kuya nde na potopoto tokokweyana kaka na potopoto soki mare alinga kuya nde na potopoto tokokweyana kaka na potopoto mpo bato akofi mpe bakokanga maboko te longue jambe akobima héritier mambwe na koya bobete akobima oso comprendre bakoya balandi olomide bakoya oso comprendre mare alinga apotane na potopoto soko olingi buzoba na ngulu bokende wapi na potopoto donc c'est ça. Voilà, merci beaucoup, c'est ça, héritier Iboula. Non, héritier Iboula, le loto soit non de vérité, mais apparemment, on dirait guerre oyo, to adversité au débat qui a fait rigola, tant tout le monde a fait rigola, tout le monde a adversaire direct, c'est Fali Poupa. Mais autant la nenge mambo qui apparemment on dirait sous Fali Poupa, te combiné pendant fait rigola, na héritier Watanabe. Toti golanda nekonabiso Mishka, il semblerait, dans le bataille le roi Sango Israël. Il paraîtrait na basamblerie alinga défense wana faire rigola kutana na ba musicien héritier Watanabe na aéroport je ne sais pas sur les alaki wapi muto azali le roi chef direct parce que vice-président za chef direct ozali Mishka Ngano abeti faire rigola kara mais collègue na c'est très kimbunga pe faire rigola mbote plus loin à Zwissa qui a fait rigola a memiango accompagner faire rigola ti place wapi alingara kende so ezaki kofanda na kati avion so kofanda na salle d'attente là je ne sais pas trop mais aka selo baba rambude toyoki kota la chef Mishka lobi atamona ra faire rigola nga pesi mbote par rapport à la guerre par rapport ya ndenge président na bango alakisaka bango il faut kozala na esprit par rapport à mobile plus loin pe ayebi ne pe faire rigola te président ba alakisaka bango manini esprit est biso auto mona na télévision oh je te lâcherai pas ezalaka nini film à prono bien l'accès esprit oh totalaka na TV oh totalaka na TV za alakisa bango alakisa bango magoda ou bien alakisa bango esprit po omona ke makamu Mishka azoloba c'est comme si atali sima ya basi mingi omona réflexion ya mutu. Il prétend que Aza intelligent tant que va français na télévision ou Azo lukaka bamba bongisa au phrase comme bien Azo prétendre que non Aza mayeli mais or que Oza zoba va permettre ngana benga Aza zoba sur quel plan parce que ba bonne manière ba uta na ba ndaku le na ngona musala Soti na ndaku na bino zalaki mal éduqué. Peut-être qu'on rattraper l'éducation musuna musala. Donc ça montre que na la team, ba latisa bango o ba bengi ba bonne manière te. Soti nani se dit que mbunga sala jongo parce que azalaki bien éduqué depuis ndaku na bango. Parce que soti héritier so luka rivalité na fait, eza rivalité ya Mishka ta. Parce que Mishka zata na rang ya fereta. Mishka Zapena on a rang héritier, parce que ben héritier président, à Goumba Maka pas héritier. Tout ce qui est héritier est en train de faire à la télé, d'envoyer des gens insulter tout, consort. Ce qui arrive qui est héritier, bah coûter une tête à tête pour une affaire. On voulait remarquer les réactions des héritiers. On se comprend. Quand on a dit non, héritier Aza ça la rivalité n'a fait héritier. Héritier so lukande positionnement azo luka musicien ni on a rodiembela abandaki pa Fali quand abandi pa Fali Alexis Wecha silisie makolo poussière a fini misa salité totikala komona mwana wana Mishka ta na télévision aya koloba na TV on se comprend parce que ba bonne manière muto azwa rango biso nde ba fanatique
tolingi tokomisa héritier apusa na pembeni ya feri mpo na ainsi héritier ye moko na bomoto na ye héritier ayebike jo oyo na okota pana ata 70 fois héritier ayebike pa fere na okota ata 70 fois je te dis franchement naoloba eza vrai héritier mpe moi place afanda yebi sur le plan ya musique azanil je te dis nalobi nabiki moto na tembe na ye wana eza na tv héritier eza mutu na yuma me nabi mutu azalaka makasi atambolaka ye moko te mutu oyo ozwi mutu lokola blana mpo silisa rando ayo na blana fo tindele bamaître babeta ye fo tindele bamaître bakotele na ndako bana olanda so aza na restaurant na mutu babeta ye non rando musoko sisa oka na silence rando musoko sisa oka obengi ma mutu wana na telefone moi baje ozosala so continue orekete mutu otika ya mutu na yuma ya mutu na tembe te soki aza mutu na tembe ka efala asolisa ya brigade ti kasi ti basololaka te eza babiloko mosusu bamiske olingo oloba donc olingo porte rando ya héritier lokola ya yo mpo oyebi te carrière musicale no ekosila na latime te yo mona misie nini oyo atanda musa binga naza kaka na kangami apart batrabendo bagile kibens nde bafanda na makolo ya jibe jusqu'aujourd'hui parce que bakoli deya na kati orchestre wana bando mutu loko oyebisanga mutu loko ya gile kibens alonga mpo kota na orchestre neti ya nani lobasala ye moko akade bapeti mutu loko ya trabendo mutu loko ya lisimo jantamisimo asalika encadre bapeti so omoni bato oyo bakoza na loyauté neti bato ya bongo omona te bamisa bcbg depuis bafandala oyo bafere basala bacarrière baosala bacarrière rio soki afandi baotamaki no o me bario lelo bazaka pembe na papa chéri bazokumbamela ndenge orchestre emema bango mais soki bamishka baza basans esprit mpo moto aza na esprit o nga nakute na président eza lokola moto aza na idps na moto aza na PPRD okuta na président de la république oleka ye mpo pie mbote ti cedike mbungu asali oyo tobengaka ata héritier moko abia aza esprit epuis héritier ana obanga ye nga nakosala eloko te mpo nabanga héritier nakosala eloko wana ntango yo aopesa exemple ya Ukraine aopesa exemple ya Chine na États-Unis donc exemple moko ezanga motuna makolo tofanda awa na musique ya mboko tomona fali photo na Kagame bafandi baolia table moko mais biso na Rwanda toka na guerre bongo sikoyo donc so fali azonga na mboko tobengana tolanda fali na mabanga akende cop na ye mais c'est tout siko ntongo yo bokutana na fere ata fere na motema petro aza respect petro aza impoli yo bika oloba asala musique nde na tala donc oloba na fere lokola mutu moko boye bobetaka nde na orchestre moko pa Blaise Bula donc nde obetaka nde na orchestre na bino ya manzanza oyo place obandaka nde bande kokanga na fere na ekole mais ye pa lobi ke fere bola patindaka bato bafinga orchestre nalobi boye ntango ye azobenga bagolo bamobondo abenga bi baloba bamobondo babomaka bato ti soko biso bagolo tobomaka bato yamona biso mpe toyena osala rébellion yamona biso mpe toyena osala rébellion eza baakisation moko grave mais ye pa bibino mpe bagolo ya bino mpe boakisaka bango bato ya ba deux fois nde tokoma benga na baterme wana neti bapede biso toakisaka bango toakiza bango neti na nini toakiza bango balobi celui qui se sent piqué connaît l'affaire nalandi azolobela nzembo ya kindingu azoloba ngo mpe oyo bakoki kozwa kaka banzembo wana batie tika wana ambasade mosongolo pakala ekokanga donc c'est que boza bato oyo ntango balobelaka menoi boyebi makambo bosalaka na sous-coulisse monoko na ebetika libako bimiso bike na baambasade tokomemaka nzembo wana bakotraduire bango babike boboya kopesa bango bavisa mpo boni bobeta bango na nsima ntango sikoyo ya oloba bongo so ntango ye bayembi magoda héritier baozele na sesa
Abi magode bimika pona Congo te bimi pona mokili mobimba. Te magode bimika pona Congo te minisa fanda na mboka ni. Ana nationalité ni congolaise. Mexico. Mais to fanda na bande l'école muto azongela classe. Alobi ka zo ba pourcentage à moitié. Azonga ke présenter na mateta tiki nini kitambo. A représenter a sauter bumbu, a représenter na matete. Pona ko lwakisa nini? Soye mutango ba ke magode na beti pona mokili mobimba. Non. So ba même yo pesa biso signification magoda. Ezani. Donc yo tinda batu babi na danse wana mutakala. Ozo tinda batu babi na danse wana mutakala et puis na danse moko ya bien te. Eza danse ko tala na bana te. Ozu mona na moso la te liputa. So ki liputa kwei. Illa. Na to bobi na magoda te. Ato fende place mo bando be. Te na obi na te eza danse soni. Oyebi zule ma persona mayembelo moko abi. Bolumbu ya mama eza bénédiction pa ya papa mais malédiction pa ya mwana. Po papa soki afandi aza kokengela nzila felele nzila felele so mwana so okengela nzela felele mère eza malédiction so oyebisanga so ntango ozobeta magoda soki abini atie awa tolo aningisi eza nini tobandaka awa abozosala nini akanyia pire ma bêtise eza eloko moko te bakopermettre yango eleka mais compte tenu biso a tolekisaka na biso je crois très bien baolekisa na bango yango et puis tokobosana na biso yango ekoleka nango wa po héritier abetana générique moko te babina yango 6 mois na bar abetana eloko moko te babina yango 6 mois na bar eza te donc c'est ça. Voilà. Mais c'est ça par rapport à la guerre au héritier Iboula. Auquel on a bagolani parce que maman de tout le monde est kendele. Puis là tout ça la paix négola biso Alexis Wechi. Alobi fait regola azala succès te bina filale qui fait regola na succès soto zuka robanda kasangulu na nzela ya boya kozwa kasangulu ti koma na ba frontière ba lufu kuna bina filale qui fait regola na succès parce que banzembo bina filé beta fait regola beta. Alexis Ngando, Alex Ngando, wana Alexis Wesi. Alex. Yo Alexis. Na yeba pe komone bien te. Au moins moi mobile so ko moi mingi. Ma belle soit forme le gars ya basi. Ba raisonnement bango za bien te. Au moins so tete moi azo le témoin. Mai moso o simbiga muke bimarati. Bokata retour en montage. Moi mai nanga bimarati. Nini sa ma belle Alexis so muta bonga raisonner ni tala na muta so bina fila bata fandi na yi na ndaku na lemba salongo bina fila bata na place bina fila fandi na aute mama na tita bia Alexis Letisi frère aute obeta na bumba awa ya utalobi boy mengana meni bango so na bumba Fali d'aller non bête à concerne Équateur. Fali, de pas bandit carrière. T'as bête à concerne mon Équateur. Ton a yumbi kaka na bandundu. Maman indombe da beta. Me faire a beta, mama tadi, a beta ba boma, ba place à fanda et puis succès. Biso to gena to sala soirée na matadi ya faire. L'absence à faire la celle de vidéo. Ba tu ba ebele. Alexis faut comprendre moto yo amonaka sexe ya bango na bango azamonaka sexe ya bango na bango mutu na ye ko réfléchir neti nini pozo mona eloko boule pozo mona eloko ezaka na chapeau na mutu boye moi mutu no bakisi chapeau pozo mona ngo siko mais soko biso ba oyo tomonaka oyo ya bien wana nyonso ozomona oyo babakisa mutu likolo raisonnement oyo raisonner ka lokwa ndenge ezali ozokoma mais soko mutu abongo akoya na bachantage ezanga mutu na makolo nzembo nini oyo abina file oyo bakoya bacompare ngo na fere ke esalaki bo ezongaki bo omonte ke aolukela bina file bato makambo atika file asalaka banzembo neti tosepelaka nango neti nga naka moure ya nzembo afile ya mon choix nalenga yango fort sikoyo oyebisanga
tant que oloba biloko bon po bato ba pio réseau te ozoloba ngo na haine donc oloba ngo na ozoloba ngo te na ndenge sala analyse oloba ngo na haine eza ba discours ba flatteur OK wa oluka a flatter fali pourtant ngo finga faire biso to yo attaquer l'excité to yela nde fali OK to yela parce que moi je ne connais pas Alexis nayebi fali on travaillera pas naye amema e poto donc c'est ça tant yo oloba biloko bongo ozana pe 13 na bato ba tshela ba micro donc il faut on a c'est pas une mission moya ya mama théâtre fi moya ya mbita Andres tena sabio d'Acosta finga sila atuni alobi aloba nini munoke baba kata o d'accord afinga atuni aloba nini Baptisation musu to sala po yo yoki na omonité pour Alexis na ba mishka ce sont des oiseaux de même plumage au mona mutu bona Kinshasa so auti poto aye ana na difficulté na ndako ola la place afanda kasi so auti poto mona na so auti poto c'est la vidéo na ndako ne place afanda OK c'est la vidéo na ndako et puis tant obeta tolo lo ba biso orchestre na biso les orchestres moi les crédibles biso na poama visa ya si visa ne beta musique OK visa beta musique ita miska de pas que na poto ay bi ça place ni ba belela e bango nyonso ba profitera ba lia ka na simérité miska na ba fan ne mama que non hérita uti poto to moni ma 4 mutu ke tondi si bat ne mati ba wa yamba e miska na bat ne tabong OK oh ezanini eza buzoba et puis fa yeba siko na kati orchestre na bango bana ba ministère ba bengaka ti le faire le président OK po mutu loko sera fa ku de loko ne kuta na arnacle na faire na iye miska nesu place banga ba mona pas c'est dit munga moni mukie fallait pas mish pas nani pas nani arnacle seulement mona coïncidence à bon salam Mishka a abominé ce carrière mais est-ce que le roi Salami on a créé ces trucs bon et quel est le problème et quel est le problème là qui a des orchestres c'est la moi ba mes attentes c'est la moi ba guerre yetaliete o etele net nani mais musique à Congo te binde kenda musique à Congo kenda net nini so balongoli Cédric Mbongo tozo na jet set so ye balongoli Cédric Mbongo na la team tozo na jet set Congo sala marambo tsazo sala so miselo biso to lo baboye so Cédric Mbongo bani balongola na la team balongoli bani bazo longola e pona na ba bonne manière na ba respect o ya kolela na ndako tata na mama na ye OK eza ba respect ba bonne manière azu na kata la team te parce que na orchestre la team il y a des voyous il y a des voyous OK oh au moins bango de la descendance dans la descendance dans la team il y a des voyous OK na 100% témoin na 90% il y a des voyous OK parce que tala mutu o azama abimi na papa na maman tala raisonnement désormais on a que papa na ye soka tika mère na bona ndaka zoka mwasi mususu donc mwasi ya mama ya maratre na ye wana yene mazaïr Maroc kasi mutabongo ti bongo mutu mutala na mutabongo OK un bon musicien o abike ba kolisa ba on esprit prise bonjour pourquoi wera départ na Guinée na misa maison mère ya jet set ba misa faire ba pesa wera bote ya mabe au monde to araboye ba misa musu to mona ba so le kapé na jet set to tshaka ekati asuka le mais ayemba te mais alongwa le chance pesami aye latine maintenant na moni président na ye ayeba ki banda ko pe mbote le kai ba mishka ba misa cop ba longole pa Blaise Boula biara pe héritier ba longole plutôt pas Blaise Boula maison mère héritier tant que ça l'orchestre ba sala ba tester tant que ça l'orchestre yaka pour les orchestres bibamba bamba
Hein? Eza orchestre bibamba bamba. Eza orchestre te ba créer batu, ba sali succès. Yo zo mona te ba ambulance. Ambulance a pesa ba cri na ye. Mérite au valoriser ngote. OK. Tala sona ngazuma goda ya nani? Ya Lobeso. Ya Lobeso, c'est ce qu'on a fait. Ambulance, est-ce que Lobeso ou orchestre ya lati? C'est comme il charge pour Lobeso boire nani ambulance a boire. OK. Est-ce ambulance on a fait propulser cri wana? On s'appelle on a ba regret. OK. Voilà, merci beaucoup Héritier Iboula. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission dans Bandego Bataille. On a invité à retenir. Baye Barak le 12, l'artiste fait rigolo à l'artiste du moment. Tochani bache pe ba moi pe bache le 12. Totala kaka lindalala kabuye. Moi lindala e nga mandalala. So wana lindalala ya repépate mais lindala te kolona. Pia ya ga on veut que le ministère du tourisme on a tout comprendre qui soit signé ce quoi ça là on a combien de places bon on peut taper on a restaurant mon on peut être dans salle à 5 personnes au ouais na mon ministère tété le roi héritier et monsieur Silia merci n'a pas si battu tout le monde. Voilà, c'est bon, c'est bon. Voilà, merci Bozaki, tellement nombreux pour télévision. Na héritier Iboula officiel et puis na concept Touch télévision, chers amis fidèles internautes. Vous s'abonner à des chaînes Oyo et puis vous partagez vidéo, ça fait vraiment plaisir. Il y a trop. Quant à moi, je dis un grand merci. Na Nathalie Ramazani, moi c'est Nzambe mère double. La millionnaire Maman Maëla Onia, mon thème est président William Icona depuis Colorado, Denver. Batos Mapipo, Bozuya Passi, Aebara Passi, Yabaninga, Batos Mapipo depuis Rennes, Napesio, Bambote, et Belle Place aux Olivier Zengit, les pauvres de la ville, Papa na Super, Nji Motomoro bien, l'ingénieur Dominique Yalanda, Moté Mama Yolanda, Julana Zita, autre Madi Mayoyo, depuis Luanda, Azrakis Coach en Sénat, Moment sans oublier Maître Charlie Mbonga au Guerembo, la réserve de la Funa, Yépé, Abandé, Kotalapson, Nabike Bozaki, tellement nombreux pour Telbiso, mon vieux Philippe Kandi, Papa la Graciela, et Tan, na Peso Bambote, il y a Christophe Mbele, Bambote, Nayope, et Belle Place aux Alliés, on est Libanga, et sur ces missions, on se retrouve à la prochaine numéro. Bye bye.